Moto moko te ayekola bolingo na kelasi kasi bato balinganaka kaka. Mbote video lelo tosala ngo na lingala nakiba mwana nanga Pere Gola mama pourko yebisaki nga te ni Kaboronina bolingo enyongaka boyo. Oui histoire ya nanga neti filme ya Alain Delon Ignace Kaniki la dernière l'enfin du film Misha Lotumba. Mbote lelo video na osala ngo na lingala. Bo excusez nga lingala nga ezala te ya basango to lingala messe to lingala ya messe. Yozala lingala ona lobaka chaque jour ekota ba français binomo boyebi kande to loba lingala. To mikosa te ao mto loba lingala loka bakanja azate ana kini. To sa semblante. Donc lelo na lobela masolo mibale. Bolingo eza na buzoba na ebamba Kinshasa makambo. Na sepeli koloba masolo nyonso masolo o mibale nzela moko po esani neti kokokana eza édité par la même maison d'édition édité par la même maison d'édition lingala eza te na kasi ne ba comprenez et komami na bakomi différents mais eza édité par la même maison d'édition. To bana na bolingo eza na buzoba ya Christian Gombo to mokwabini o na otiko silisa. Eza lisolo ya Zapona Sarah, lisolo ya bolingo. Zapona Sarah basala connaissance na mbandaka eska bazalaka bazala no ba élève. Zapo aki ko aborder Sarah eske kende la benga alingi yo bwena boya cheka ache petite ango litoyi. Fiango pe Sarah andimi. Babandi pe bolingo na bango tout ça. Mais et ça là que papa ba Sarah ba mité il fallait kende Kinshasa. Zapo amoni moyen te abito ruka bwana boete nga lingi yo tout ça abundani asali be fort nyonso tout po alanda Sarah. Akomi pe Kinshasa mais ezaleka simple te. Bazu bo tout akle belé na bolingo na bango mikakata ne belé donc niveau moko talobi pardon. Bolingo eza pe na buzoba. Kande titre lobi bolingo pesa za buzoba. Makambe belé bakuta nango. Na sepela na lisolo oyo po etalisi pe pasi oyo bakinois bakutana nango bakinois ka te me bakongolais pasi mikakatano na otangela bino passage moko boye esika azo expliquer pasi oyo bato mosusu bakutanaka nango otala na mokili mwa injustice mo erenya na kati ya société na biso omoni lisolo mosusu eza ebamba Kinshasa makambo voilà. Eza lisolo ya ebamba yango pe eza lisolo ya bolingo ebamba azalaki na fiancé na ye eyenga mais ebamba ando futa lupango moko boye esalaka ma lupango wana akomi ko exige kaka alingana na mwana na ye aboya fiancé na ye ebamba pa bi esimba te mais ma lupango wana kana mwana batingami basali par tous les moyens eloko lisolo oyo mpona yebisa bino ebamba personnage wana esepesi yanga makasi epesi yanga pe kanda mais epesi yanga surtout kanda po aza pena mbototo mbendre dernier de mbakasa naloba nanga mingi te na bakisa mingi te po aboya polémique nabo ba polémique mais po na ngai en tout cas ebamba dernier de mbakasa. Donc, pendant aussi ça, on entend qu'il y a bien moi partie moko boye ya livre bolingo eza na buzoba partie on ando luka na retrouver ngo ebungi suste yango na mboka ezalaka lokola basalaka nyonso mpona kolembisa bato nyonso oyo bazalaka na makanisi ya malamu mbongo pe etambolaka kaka epai ya bato moko boye kaka bango nde bakoki kodefa mbongo kaka bango nde bazwaka libaku ya kokende kotanga libanda kaka bango nde bakendaka kosalisa nzoto na libanda ya mboka kaka bango nde bamelaka mai oyo bapetola voilà na moi ba phrase oyo expliquer pas sur inégalité ezalaka na kati ya société na biso donc ezaka liswa bolingo te mais ka lokwa pe ebamba Kinshasa makambo ezaka liswa bolingo te mais a toucher pe aspect quotidien ya ba personnage wana donc atambwisa bino na Kinshasa atambwisa bino na RDC pour na bolingo eza buzoba donc entre mbandaka na Kinshasa ebamba Kinshasa makambo pe obeta mwa tour na kin moko zongi na lisolo ebamba na chéri ne yenga nde lo nasepela makasi nasepelaki nango makasi
masolo o mibale. Alors côté à lingala eza vraiment facile te po il faut un mot kati olukina nous de la kisinini mais heureusement nazali pe na dictionnaire pembeni yango pe eza édité kara na édition mabiki eza dictionnaire à lingala kikongo swahili édité par édition mabiki moto akomi yango Sene Mongamba. Voilà donc bo somba ba boluka masolo o bino pe botanga ngo eza vraiment un bel exercice. C'est aussi l'occasion à voyer que la moi sika, c'est vraiment bien. Bon, tokutani mbala sima pour la vidéo mususu. Bon, comment on dit s'abonner en lingala? Abonnez-vous. Au moni cloche, ça non le canon cloche. Cloche est cause cloche na lingala. Cloche, le canon cloche. Pour nous, ça veut dire que beau final la cloche wana et voilà. La lingala ngonga naebaki na bosanaki ngonga na swahili ngengele na chiluba ngonga na kikongo ngunga. Donc moni ngunga neza pembeni na pembeni ya bouton s'abonner au fini s'abonner au s'abonner sans abonner te au fini na cloche wana comme ça son abim si vidéo et signaler yo oya kotala asilisi bayo yanga na yo jamais ekozala abumpia